Et voilà, mon Dieu, à ça kilo mon miracle, après si biso, moi na kitoko, moi na biso. Autoboti amasi. N'avait pour s'attendre qu'il semblait à couper sans la tadi bala. 15 na botella. Moi c'est pas ça bon. Mais mon Dieu, après si maman na moko, c'est pas vraiment grave. Chérie, Kofi. Bala air moko, pas de décevoir ma parole na papa. Nous biso ba te poser de posséder moi. Mais nous les parents, tous à toujours présents. Même que moi, à gaffer bien ça, mon bien, et mon avis, rien là, jeune fille. Il y a beaucoup de personnes. Hein. Je ne sais pas, mais ils ont eu qu'on a mis ça. Mais il va y avoir un jeune fille, sauf la zokola. Mais, mon chéri, tout soutenir. Tout à tel sous avec moi, na salim bé, ou bien moi na gaffé na kamoko. Comment te dire le côté? Ils ont descendre là. Même na kata Bible. Ma David, ma Samuel, azaki na posa ya descendre. Ce qui na kata Bible sont tout à mota na été histoire na peu pour les il y a des époques qui n'a pas mis non beauté. Et ça t'aime à se cabisso. Que le linge, moi, qui a quelque côté de balle, garçon qui a à mon côté. Et voilà, nous avons souffert. N'a coco n'a biso comme souffrir. Nous avons souci et maman. Merci pour ça. Oui. Mais moi, on a biso bakenye ko na biso ye, bien ma kokilo bon fait. Atinda ba ya pitinda. Asala ke makama mabe. Ah mon Nathalie paté. Ah vous en a pas voilà. Virginie. Ariel, ma fille chérie, Virginie. On s'est retrouvé dans la famille mon koba ko nyokola ye, mon bébé. Mon chéri. Kofi. Virginie. Quand tu me dis tout ça, ma chérie. quand tu me dis tout ça, quand tu me vois assis là, tu ne sais pas ce que je suis en train de souffrir. Mais Virginie, je te dis, quand tu dis oui, que ton oui reste oui. C'est pas qu'aujourd'hui tu as dit oui et demain tu changes, tu dis non. Et son alobinayo, je le ferai, je le ferai. Si je te dis je ne le ferai pas, je ne le ferai pas. Je sais combien tu souffres. Je sais que c'est ta fille unique. Et n'oublie pas que c'est aussi ma fille unique. Tu n'as pas constaté que depuis qu'elle est partie, je ne suis pas sorti. Et tu sais la peine que ça me fait? Mais quand celui qui aime bien, châtie bien. Je dis qu'elle ne restera pas ici. Elle ne restera pas ici. Je ne reviendrai plus sur ma décision. Je viens de te dire, c'est lui qui aime bien, châtie bien. Je ne reviendrai plus là-dessus. Non, 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 non. Ah, mon frère. Ah, mon ami. Ma santé. Ah. Mon frère, Big Love, c'est un azan on a invité. Obi jour na bala. Mon est son nom, jour na bala qui. On a bala. Et on est c'est mon nom. Obi ke yoza mtu ba nouvelle. Yeah. Donc nga matu inanga et comment ya makaba nouvelle pa na yo. Yeah. Tinane c'est. Big. En fait, c'est mon est enfant dino boy na habité. Mais lis-moi tout na ça ni. Mais tant moi ne sengo. Pourquoi pas pourquoi partager ce ngo na yo et pas moninga na yo. Parce que yo foye ba biso, vie bandika lelo na kinité. Ouais ouais. Des prix na village. Depuis na village mon frère. Regardez tout ça là. Big big. Ah mon frère. Terron. Yeah.
Nabisio nanda kunanga vraiment c'est côté. Tala kaka ngam na saki na inquiétude. Mais sikoyo nzamba sali. Mon frère obi ka moi sina ba situation ça na moi. Mon frère. Mais faut ta lisangati. Yaya. Nabisio niki na minute yo asuba sute. Quoi? Niki so suba sute. Oh, mon frère. Des semaines yango to lali na niki. Bandela non. Bandela non. Niki na minute so suba le sute. So suba le sute. Mon frère, félicitations. Big, mon ami. C'est bon. Big. Esenwezali. Esenwezali. La biso esenweza makasi. Bon, kata mo bien oh. Yaya. On s'en va tenir le katane au père. Voilà, c'est au kata. Mais bon, comment c'est que ça? Kata. Tout ça nous rabima 6 morceaux de top et ça monte. Yo kata mo mike botan na panza. To fana kama butu na kita wayo. Ta. Sikala kila mbongo na kila mbongo. Akei. Oh. Ouais, allez dans la vous êtes tombé repose boire machette. Oh. Dans la calme. Yo na mbongo. Tene mo zo kata ozo yo kate. Il faut la lisa yango on mesurer 1 2 3 4 côté sina samba yo koli na bourgeoisie ngana uta na mboka na ibi ndenge bakata ka nzete yo kolakisa nga e boyo kasi ndenge okata bo pene kolose mulu ebela na biloko na ekobali robela tozo babambu mususu tokokata esali bakoni mama oh malembe baselo zonga te na kalime longma wana yo pensez nzele te babilo ka boko benga ta nzele mo ya pelisi moto alambi moye ndeko nga zo bana titonti yo zaki na nzele suki wa rondo te esuki nene jamais mensonge ya kotika ah vivre na yo mo wa yo le porqué ngela lupango papa bino na bezanga ba kit ni salon yo biso ngala na kuna ni oyebi abet lo soli solo Ozui maman. Maman est alarme de la biso. Bonjour. C'est bon, on va le téléphone. Mignon. Mauvais attitude. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Namba. Avec la mouille. Avec la mouille, hein? Kasi. Y'a la mouille. Namba. Y'a la mouille. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde-moi. Bana. Tiens, moi ça nzete. Kuna me pété. Babengani yo. Babengani nde. Babengana ngandi mama yokutanga na osanza. Era banzo gangela nga papa koti. Ayoki ba conversation na biso nyonso. Abisinga na yepa mutu a baby singa. Wasur kende oyebe mutalando na simate. Raphaël ton babengani nga est-ce que bakoti ndanga na mutu na sima. Siko babengani to sandeni ovanda wapi? Ovanda wapi vraiment? Ozola pe bazanga ke babengani siko tokevanda na yo wapi? Ariane ozosunga nga te. Tosungana, to dialogue. Poni boy ko Raphaël to ki to ovanda na to ovanda pas bino. Et pas ngaza n'est pas biso. Et to ovanda place yo ovanda. Toi tu es malade ou quoi? Ngaza n'est pas na biso. Raphaël moi malade. Yo so banga pas na biso pas bébé c'est pas na pas na biso. Raphaël moi malade. Mais oui. Donc yo so ndima ba bengana pas na biso pour ovanda pas na biso. Oh petit faux. Un bébé. Yaka pardon. Oh. Mais tellement alors baba bengani pas na bango. Papa kangi azo sanza. Papa na bango a décision bengani ce que hier alors ba kia ovanda pas na biso. Ngaza pas na biso. Siko, nabia mwamba. Yende ngaza wana yo pese ballon d'or. Ballon d'or wana pa na bango bandimine bango ko charge na ngote. Batindike aya ko landa yo siko yo zelo ba ki o chai wapi. Chai pa na binote. Oh. Là ne siko lala kati. O sane, o tika yawa. Siko lingi ba chambre za ko todo. Tike awa. Tike awa après aller.
Yo qui oluki solution. Netikala wapi mbebe? Ba chambre eza. Ba chambre neza. Ah pas Raphaël. Ngana kei mama. OK, pas tout OK ngana yo ma po quitter Raphaël. Ah, là que solution. Non, neti mbebe ka solution pour mbebe de kolose mio. Bon bibi so lingo na ndaku na. Bibi o linga na ko na bana ko ba bino bibi sebete ke ngaya ka. Uya kozonga kate, uya kozonga kate. Ah non, tika la terre Raphaël. Ngana kende. Mwamba. Ngana kei nani? Arrête de discuter avec maman. Cause avec elle. Cause avec elle. Na mémoire ya ba. Oh chérie na ya. Ko kanga lo ba kaka bwende. Non, pas pour lingo. Voici saisir les maman, saisir akemete. Mwamba. Oui, ba nene oso na ser de laisser. Ah, j'ai ce petit aïe. So tu t'es na chérie. To kende wana parler, utalisa sei. Mingi boete. Tout ça la love mais comme la point haute. Allez. Poza neti ba odie mbikanga na makasi vraiment ta yo moko. Yo mo bino yebinga pene tane na la pena tane na saka mutu boye. Kibana oa. Yo mukulu. Mbebe pekisa e. Tara fait zonga na boye ko. Makambo na za mama na usa. Takuka telefona na makambo na odi. Mama. Vendula tu kana ngano lubo pesa na kendula wande. Bokosa na mbongo te. Ah mama tika mama zo disanga. Nazana mbongo te. Ngana pena mapali. $20 ngani? Mama, lebi obosali lebo ebisenga ke bashilo tanga se lebi na opesa yo mama. Nazana mbongo. Ah. OK ba conseil mama ngizanga tina ale plutôt $20. Nazana mbongo. Mama conseil makambo ezanga tina vraiment mama. Mama. Nazana mbongo. Nzamwa mbali. Ah je no komina ngo ngana bando pisuka bambo ba $20. Sikunga na sala kawa. Sikunga pe na sala wa. Ntasunga pisuka yana pe. Siku ya tindula ta munki. Azuyi atakoya. Je suis perturbé par kuna. Pour na lale na dossier kana ebiki opesa nga $20. Ah, tika mama no sala kawa. Oh sala oni sala. Bachilo na zulu kaka nini tout ça même tout na zomo na terme kia ezate. Bona na tanga lobo na Mais yo joue na terme ko côté na masaki na kati. Pour nous bien c'est quand on wana molo balinga mazwaki. Yeah. C'est un amour ya belle femme. Waouh. Maman. Bibi na ngai. Maman. Lelo na sepeli nini? Esengo boy. Oh maman bo sepela kana nila. Ti. Na sepeli maman na ngai. Nganga ko lela ka shako ya ka. Na munyo na kitoko na munene. Maman. Ya. Mais vite ya. To vanda Vandana. Bachilo kile mkakiti. Le tema ka. Ona kende. Ngobo maman. Ya. Merci beaucoup. Merci. Ils ont commencé à écouter na Bible, tant que nous avons makina, ils ont écouté na Jésus, tant que ils ont fait ça qui est guérison, alelaka, même si moi je suis municipal, ils ont connaissé. Na pesika nzambe merci, na invité na pesa encore bachtor pe merci. C'est lié de ça maman. Ya. Maman nakomolala, maman nakomolala. Niki ko lwa boete Maman mwana ngai. nakomolala. Masu beze sute. Maman na osuba sute. Ya solo c'est. Maman Nzamba bakoyo. nazolala c'est comme ka 0 heure souvent c'est comme ka 0 mois na muki na dui dorama ko na tandika wana neki nanga na laliti 5 heures na pisete maman na lamuki deuxième jour na lali li sous maman na pisete troisième maman itemena ngono pisete nzambe na ngai nzambe C'est sengwa boy. Papa bokilo na nga sa ndenge nini bandeko ngona moni ungali mafuta. Mbona seki Mbina ngai sengo zongi kimia Concert na nga na kenda tokos. Yango na moni kimia santé kitoko. Maman kimia na ndako maman mbanda akomi maintenant ça va. Aïsina bimeniki. Banda kala pour nous n'est pas docteur te yebi kanga c'est non docteur apesi nga bakisi na meli yango esili. Or que eza bachelo merci beaucoup. Moi no bachelo na bitambola tambola. Nzambe maman na yebi ko isangi lo te ko pekisa nga te na ofuta bachelor te mais nga mona ebi poko ça o eza encouragement. Yango wana. Kana bino mbala nga kufatika bino bibale. Mais omoni ba projet na to kena ma. Ya zwaka moi regarde. Prends. Ça c'est pour toi. Prends, regarde, prends. 1 2 bachelor na PCO. Soko qui est quand maman tika OK on obtient la décision que le conseil kende na consort c'est là parce que au moni source na biso eza source wana isika na uta ça c'est la que to vivre alors le quoi yo memelinga solution
va s'amuser. Kende ko sakana kende ko sepela. A sepela kwa lingara boy. Tana ninga sepela. Merci beaucoup Yeba era kozonga bachelor. Bon, ça va. Tu fais que mère. Non, que bon, tu fais un peu ça le bis, n'a pas si peu meilleur. On a dit que c'est ça. Viens bébé, viens. Merci. Mère, tu es ton gars. Bébé, tu sais yoka. Tu es ton gars. Si on a oublié. Et nous on peut le comme si les autres qui bakisa on pour na. Et ça problème. Wana tanga moto kina tanga moto. Ah, yo yebi. Et bon sur. Matika moko ebandela na ye. Ça. Yebi chombo. Mais merci. Le long on été. Malamu. Maman lobi ga. Okisa posa na yo. Bébé kende ya kata lobi na 14h. Aya 14h. Non, les gars pas. So uti kuna le kina ndako lia na selo makoso na fu. Ya kenda déjà le kenda tika na ye bon ya kenda lobi 14h. Nous ce jour le baté parce que bachelor azala ki maman. Maman si c'est on a mis. Isengo Ouais. Zonge bana er tuzala kama maman. Zambe. Si c'est Europe ça va Marceline qui. Mais c'est ça qui m'a dit depuis kala. Tu sais comment on a dit si je sais moi. Est-ce que ni la kaofi. Mon téléphone qui le peut déranger couple na biso. Tala ngani tuzena papa na boti nyumi bali. Papa na bina tu vu esengo na esengo teki na sana bi. Bébé kina mito tata oloba ko papa na sana bi pas na esengo. Papa e. Ona za ko yebisenga bitala mwana no papa ngana osuba la ngasute si za luke nga solution bachelor mama na tinobi ngambali na ko. Kasi ke esengo bala ni moyele kina yo. Non, pitié tu na mbetute. Sengla nga noa. Sengla nini? Sengla nga noa. Omanda ngome sali mama. Omanda ngome sali mama. Oh. En fait, non. Na bimi na nga. Songa. Kombe kati. Dema. Continue. Sabi yo kera. Rafael Songa kwa sala Songa. Nanga kuna na ndako na koya kuna ya koridi ya koma na yo. Mutu boye mina mdani ba shorde atambola ni bu. Mabe akamama e. Jona benga mama na tona ise mama kino ngana kwa kuna na ndako ngamu na ke de ma femme na bino. Ko c'est pas des juste ces bébés ko tambola butu boye. Hein?
yo ndeleki na nga na yebi bango te bisika bauta na mboka kuna baosala baventure na vie na nga ozwi bateki baventure zoeleka ekoza mpe bango yebi yango te bafami nyonso oyelekela ngai onge explike nga nini yoka ngai boni boyeko yoka ngai te ser ngai na lingi na ndako problème jolanda wana si bobashila kokia bokiabi na bi non nasuka justement a obi ser nakei naboka mifulufima nata belge yo c'est nazaki suna entraînement na osala te comme ça ngana kolinga te ke opekisanga déjà bashila koyaka na bato na te eza na volonté na mate mais ndako mama azaki te mama azaki ya kolala natiki mama na mais il faut lokota na kata ndako la msamo avec mama tala belge zo na ndanga na okekune pa niki pourquoi osala nga boy hein ozolinga vi na nga to ndeni olingi vi na nga to tendenge ninde na za boy obi combien nazo souffrir na kata ndako na ebisa onyonso na ebiso nyonso oza mukolo oza naza na tonte na ko expliquer ceci c'est là c'est patati patata non oza mukolo c'est comporte quoi mukolo ezala mbala esuka pe mbali boso na munu memelanga belge anakata ndako nga esprit na ngala bango simba te so papa na kuta sambele msu bango bayi makamu na ngana linga ngo te na boy ozo kama ngwa lokaso eloko ni boni boyeko ko zwanga mutu boy ni na ngo boy oh tu as place avant la kate, tu as place à la kate, tu as habité sur Kazolia Nini, non, tu vas à Tolia bien, tu vas à Pisto. Mon cher, il raisonne un peu. Comment tu vas être responsable? Tu as un niveau. Bako jije bisonne. Vraiment, na bakati to sali. Marike wanga o jije bisonani. Wine wanga o mona biso banani. Même dans la chambre, la joie bisayo. Tu es là. Au son la pongi. Il y a des façons on loba pour na mwana biso mwana ngana yo. Ozo rompenda yo, oza wana te. Na ebité. So ngande naza bien ma peine à katali kambouyo. Il s'agit de notre fille. Moi na biso o na otobota. Siko yo même à sali ma paix. Na ebité. Kofi na ngai. Tokotikela mwana pe boete. Tokotika mwana aukela wa famille to ebité. Na baterre to ebité. Bon mon avis sur ma parent ne bon mon avis sur ma irresponsable oui ma irresponsable bon trouver biso que toi ma parent moko auto tous négliger bana au moins ma parent au boko kabana bana au ba se retrouver ba comme ba cheke au moins ma comme kana ma pite et le quoi hier moi ça comme puis parce que tous qui charge à bana tête je sais pas sur pour le bailo comment ma vie. Mais na seke pa oza mbai ngai mona na boti nde na yo na boti na nzete te na boti na ndako te na boti na nzungu te na boti na tableau te na télévision te na sali mwana ngana yo afel na bota ina moto te mwana nga bota ina yo kozambala vi na nga we histoire na ko bandela te lelo ni komi we bina sai mo sa fidèle. Namota mwana ngari na yo. Je sais que c'est c'est ta fille. Tu me soutiens. Ata makambo ezali, ata mabe mwana sali. Lukol ulukata place moko mukie na kati ya motema na yo. Okazata Ariel na yo mwana nga Ariel na nga oyo nga bomana libutango na pesa ka oyena maboko osepela ko bibi Virginie opesa nga mwasi mwana landa yo azaba tena yo et voilà okanga mutema pona mwana
ozokanga motema olimbisa mwana elike mwana asali mabe adecevoir biso mais toza baparent tokotika te delige eapporte biso tokotika te moto na kati ya libota toza baparent na ye oyo toko kosoutenir eti na suka oyo tokozala kosoutenir eti na suka mon chéri je sais pas. Virginie, Oui. je disais à l'enfant, la vie n'a pas de photocopie. Il n'y a pas de double dans la vie. La vie, elle est unique. On choisit son chemin. On ne peut pas poursuivre plusieurs chemins à la fois. Voilà. Et alors, l'enfant a choisi son chemin. Tu ne sais pas, quand tu me dis, tu me rappelles tout ça, tu es en train de retourner le couteau dans mon cœur. Non, chérie. Écoute-moi. J'ai tout fait pour Ariane. Je voulais qu'elle soit responsable. Je voulais qu'elle soit responsable. Mais Ariane a choisi son chemin. Elle est déjà là où elle est. Qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce que moi je peux dire? Tout ce que je peux faire, tout ce que je peux lui, je peux dire, c'est lui souhaiter bonne chance là où elle est. En dehors de ça, qu'est-ce que je peux faire? Nde moni oyo nyonso koloba na nga mpo yango nde wana mondi papa mobimba kwa papa ya mwana me oyeba te kozwa décision olingi osundola mwana mwana oyebi kota ake te oyo batuna yo olingi ozwa non tala merci beaucoup odecevoir nga même so nayebisi baninga na nga bakoregrete na comportement c'est ce que comportement tu es papa aza moto akolimbisa aza papa oyo akozwa makambo asimi eza te ke alashi yango na maboko papa aza moto alengelaka mwana lokola liki et voilà tu me dis nayeba te soki décision oza nango okomi